Matondo. Bandeko balandi émission Afro Lumière totondi bino botondi toyebi ete na ngonga oyo bosili bobelemi pamba te ngonga ekoki ngonga bino bolandaka masolo mabiso baindo na nzela na émission Afro Lumière. Nzoka o mokolo mwalelo toye lisusu na Ntinu Congo Tatatu Zolana ye oyo azwaki itinda ya balongo pe bakoko itinda ya mfumu Kimbangu ete akoka bongo koya kozongisa Kintinu, c'est-à-dire bonkumu elobi bangala boye biso tobungisaka utakala banda ngonga eye nzinga nku abebisaka makambo nde natina ena Ntinu Congo asangisi lelo bangunza na kati ya résidence na ye atalisa bango biloko biye bakoko batie onzela na ye bilembo ya pouvoir bilembo ya bozongisi pouvoir pe bozongisi baindo na kati ya mokili na bango pamba te toyebi banso ete baindo bapanzana mokili mobimba tango kaka pouvoir esilaki tango kaka nzinga nku abebisaki makambo baindo bazalaki lisusu na nguya te bakomaki wana biloko ya baninga bakomaki baumbu pe bapanzanaki omokili mobimba talantina bapesi bango nguya pe bilembo biye bakosala ete na tango yoko eye bokonzi ekozonga pe na tango wana baindo pe bazonga na kati ya mokili na ye bango baya kotonga mokili ya sika kokiwana na bidiri yo bokomona sikoyo bokomona lolenge kani Ntinu abandi mosala na ye bilembo biye bapesaki ye ete akoka kozongisa bokonzi manso wana bokolanda yango sikoyo na bilili Como fomole e pale samba ya fai moko
Matondo. En tout cas, apesi longonya mingi na grupo yeyembi bozana mingongo kitoko miziki boyezo beta peza ya solo. Boningi singa peza. Nzamba pambola bino. Bo continuer nana ibilo. Lobi pona biso nyonso ekozala kitoko meilleur yango teye ko fandela awa. Bana filika tozala susu na boumbu te nzamba mpungu tulendo tata kimbango afongolela biso oyende yazana nyonso na mabo nyonso za na maboko na soki tozoko yembela ye kuna pe azoko sekele na sepeli mingi pona bino matondo pona kokende na lombango ngai nazali ntinu Kongo tuzolana saki banza njangalele mwana mbenza ntinu ntumba mvemba kakotwanga muzunuko nazali mutu oya yambo asimbi na poto bana oba babengami bana bilaka ya mvuluzi kimbangu BBMK na yaki oyo depuis nga na ye ça fait oyo 3e mois kaka na ye nazaki koya pona kobongisa mais tata kimbango lobaki ke na ya libela na mboka oyo pona kosala misala na ye ya libela yango likambango na kokisaki yango na milulu oyo ezoko sala maya lelo na ya après demain oyo babengi le 20 octobre 2021 date oyo bana na biso o batikali na poto na mikili ya poto na libanda batika kipe délégation na bango liboso toza na mama oyo azali awa na mopanzi na ngai ya utaki na États-Unis ye moko milobela kombo na ye Matondo Sa Majesté Ntinu Kongo pona opesa ngai koba apesi bino bayenge ebele bankumu bino nyonso bozali awa napesi bino bayenge ebele ngai kombo na ngai Samba Ngwanda eza kombo ya mobali na ngai nde tozwa kombo so obali Samba Ngwanda nazali mwana bilaka nafandaka na États-Unis na mboka Maryland na Washington ntango nayokaki mbela ya Ntinu Kongo ndenge tolandaka na ba YouTube namona ipenza ke mutu yango yeyo en tout cas na hésitaki te esali deja bambula tokotaki na BBMK tokontinua kaka koyoka oyo ye azotinda biso tosala mpona biso bana BBMK Ntinu aza tonga biso toza singa soki tonga ekoti na elamba singa elandi oyo nyonso azotalisa biso tozolanda yango wana bomoni ngai na hésité te ke naya lisusu awa mpona kolanda nzela nyonso Ntinu azotalisa biso Matondo oyo azali mopanzi azali ndona Kongo mopanzi na ngai ye nde ndona oyo babengi red
esengeli mususu oyo azali mwana bilaka ye moko amipesa bamosusu bazali awa te bazali me baye te lelo bokomona bango kaka comme ça na mokolo ya le 20 mokolo ya mercredi po baza mpe na makambo donc bango nde baye baza barepresenta bauti na bipai mpona kopesa plus na makambo oyo ezokoleka na mokolo ya lelo na mokolo ya le 20 telema mpe bamona yo omi Matendo papa Kongo yenge na biso matendo ngai na matendo teo na otamina tata matendo kanki na levila ya lokolo makutu na otamina mama na otamina mama ngunda kuzulula na levila ya mbenza matanga donc ezali parmi bana bilaka na mboka ya France donc bit na nga possiblement na yaki vacances donc ayaki ndeka mpona liyo ya mwana na lelo na ya papa na mantini ya zali kwa ni basinga donc la nantila nyonso oye azokokitebiso papa ko ngai omoni aza mote aza kofa seke na oyebisa bino asi papa tizinya loba afilika mpe Congo eza na moko wana eza so rete kotika bakili bapaya mpe ya kolanda papa eza na basini enza palata sapesi bino matondo yenge na bino mpona kokoba ngai to biso mpona bato oyo bakoyoka po basosola yango nazoloba ngai me naza ngai moko te lokola azali tongo na simba yango nazoloba sikoyo ngai Ntinu Kongo soki nalati ekoti oyo nalati eza ekoti ya makambo oyo elekaka na ebandeli le tozalaki na Mbanza Kongo buta na Kongo ya ntotila ti na Mbanza Kongo ndenge nazali awa mpona kokoma Ntinu il faut ba descendant na yo pe faut ba leka nzela wana faut ba benga ba faut bengama faut hériter ekoti wana na kiti wana nga nazali descendant ya roi Nzinga Nkulu roi wana biso tobotaka ye tozaki batata na ye après aye kobala mwasi na ye ya liboso na famille na ye nièce na ye biso batata tosepelaki te balobi te na principe okoki en principe okobala na famille na yo te po il fallait obala tata mwasi na yo yango aye kobala deuxième femme na ye mwasi na ye ya mibale tata mwasi na ye tata mwasi wana lere babot basangani na roi Nzinga na ndona Ntumba Mvemba azwaki kombo ya mobali ne Nzinga Ntumba Mvemba biso nde tobotami le babotami biso tobotami na sima wana na libota wana me yebaka tozaka toujours matriarcat tozaki déjà batata ya roi Nzinga mais le tobotami tokobi lokola bana na ye na tata na ye lisusu ezali ndenge wana bana oyo abotaki oyo ezali lokola Nsinga Mbala elandaka toujours ti ba génération ezokoya nde biso toye kobotama po famille na ye ler ba portugais bazalaki na Mbanza Kongo le roi Nzinga ye nde mutu ali yambo azwaki baptême wana azwaki ekotisaki biso na problème colonisation ye christianisme ekokota ti esclavagisme makambo nyonso tu na liwa ekoteli biso likambo wana soki omoni ke mbeba ekoti na famille to na mboka to na mokili balandaka il faut kobongisa likambo wana ndenge elekelaki alors banda nzamba mpungu tulendo apesaka biso mukongo ti lelo oyo mbula kuna euti koleka 2019 ekokisaki 400 ans il fallait to purger yango po nzambe soki apesi punition azongaka si osima te akendeki akosalaka tuti akozonga susu neti mutu azosala tuti arompoint tokotaki na bowumbu wana mutu mosusu te akoki kolongola yango soki ozali descendant na ye te yango
ngai nabimaki naza mpe na bayaya me bilembo ya kati ya famille na biso ezali nawutaki na poto nga ndene bakoya koswa nga bangungi awa te me oyo bayebi nga na poto bayebi musala nga nasali na poto mobimba natambola mokili mobimba me ezali teke mpona lakisa carte visite na nga biographie na nga eza ya koluka te soki okoti na internet okomona ndenge bayebeli ngai Albert Tuzolana me kombo ya Albert papa Kimbangu alongola yango alobike kombo na yo Tuzolana Sakibanza aye kobakisa kombo ya suka oyo naza nango ye moto apesaki ngai yabi nalongoli Albert napesi yo Ngiangalele Tuzolana Sakibanza Ngiangalele. Voilà. Soki bokoti na internet bokomona kombo na nga na Albert Tuzolana na elongi na nga mpe bokomona ngo misala nasali na poto ndenge nazali awa soki na yawa bamindele bazoregrete malgré makambo eleka ebele me bazalaka toujours besoin na nga ndelaki na ntango ya bako tosengaki sikoyo mabele na biso tozongela ngo mpo bamabele mundele lelo ayaki abotolaki liboso mabele na biso abotoli ekomi ya ye azokosala ndenge ye yango alingi ti lelo oyo me likambo wana elongwe kaka te mundele akenda te ndenge bakomi kokonza biso kaka na bango na distance bamindele ndombe bakoma biso moko bayini nde biloko wana kala mingi te ezokosila nde bayeba. Alors lelo oyo koyanga na yaki mbula uti koleka lelo balatisaki ekoti oyo ya nkumu nga nayebaki ta nkumu moko te na Congo oyo na pasi ezalaki na kati ya mboka oyo nayebaki kaka Congo si epoli nango ça ne sert à rien nakomaki kosala makambo na ngai nyonso tu na poto Congo mpe nabosanaka na ngai yango nde papa Kimbangu akotelaki ngai voyage na ngai nasalaka ya liboso na 2010 ezaki mpe libitumba po esika nde le nakotaka na mai naye komona mbisi abimisaka ngai na kati ya mai nakoti lisusu namonaka biloko misato na kati ya mai le nabimaka namonaka Yesu na Kimbangu me yebaka ke na likambo wana na 94 na jour la Pentecôte namonaka Yesu aya kovisite nga na moi vers 15h lera yaki alobi ke na kati ya mboka na biso tozoki kokima biso nyonso tu nga mpe nakimaka nazokosala résumé lere nga nabelelaka ye mpo nalembaki nakweyaki nazokokoka suki kotelema te Yesu atelemisi nga mpo nabelelaki ye alobi ke fanda awa kasi nakolakisa yo mobiki kino nakolakisa yo mobikisi oyo akokani na yo makambo wana ekokisamaki na 2010 le nakendaki na nkambo namoni Yesu akamati buku apesi Kimbangu akamati nzete apesi Kimbangu akamati libanga apesi nga me libanga wana ekotaka na mala par après papa Kimbangu ye moko alimbolelaki ngai situation wana makambo ndenge elekaki koyanga na yaki eleki koyanga na yaki ye moko alobi ke moni mutu oyo oza koluka oyo naza koyebisa yo akokani na yo yeyo Kimbangu me kasi boyebaka yango Yesu azali motindami Kimbangu azali motindami ya Yesu te po toyebi ke azali mwana Nzambe Kimbangu azali Molimo Santo na mwana na Molimo Santo nani azali kolo bongo tolobaka Yesu aleki te Kimbangu nde aleki po azali Molimo Santo ti lelo oyo balobaka Yesu ye kaka non Yesu aza Molimo Santo te Kimbangu azali Molimo Santo moni po ye moko Yesu alobi ke azali mwana Nzambe me mwana Nzambe tata na ye nani me Molimo Santo po ye wana tata ye wana tata Kimbangu aloba nanga asala moyindo bakulere nyonso ye mutu asala yango namona ngo na bavision botanga kokele bokomona bokozala na bia mais tokoki kobima te soki code noir ezali brisé te mokolo wana ekoincidaki na mois de juillet tokendaki na France
le toutaki na Guadeloupe, tokomi na Guadeloupe, papa Kimbangu alobaki na ngai nasala buku ke histoire na biso ya baindo ya Congo kaka te ya baindo mundele akoki komela biso tutu histoire te yo koma buku ya munene po buku wana ekokota na kati ya musée okokoma ba référence ya buku wana ba buku wana eyo bakobenga ya référence bakobenga ngo Mazamansaki, c'est-à-dire buku vert. Après les nakenda ko libérer bakoko na biso bazaki na nani na laka bango na 2021 faut bazonga mais na 21 pe bazalaki déjà awa baninga na biso bazalaki déjà awa mais buku Mazamansaki yango liboso na nyina la kesabino yango amen. Buku Mazamansaki oyo papa elembo ezali nango elembo papa Kimbangu alingi susu te mundela komelaka biso mikanda biso moko fotokoma mukanda na Congo ya sika Congo oyo ya kala topesi yango mu Congo oye ayekolakisa susu elongi na ye po lobi tozala peza bakongo ya solo bakongo ya solo eza teke bakongo ya bakongo non nzambe kombo na ye Congo avec ka biso bana oyo ya tobotami bayindo bakobenga ngo bana Congo bana nzambe biso nyonso mais bakongo ezali kaka nde tribu oyo ndenge balobaki Israël oyo nzambe po to bénéficiaki avantage wana ndenge totikalaki na mbanza Congo na Congo central c'est le massa voilà oyo ezali buku ya Mazamansaki ya BBMK nga moko muna saliye yango na vision ya papa Kimbangu donc ezali makamulisi oyo nga na monaki na sali likambo wana voilà eza en vert BBMK ezali bana bilaka ya Mvululu Kimbangu avec 3 étoiles. Livre yangoyo o bakomi kinkulu kya Afilika ngonga ekoki dipanda dianzole ukiele po papa Kimbangu alobaka na biso lokola dipanda liboso to eshuwaki il faut tozela deuxième indépendance wana po tozala malabo ezali elingi oloba nini deuxième indépendance boyibiti na deuxième indépendance elingi oloba oyo tozokozwa namoni enanu te pe akozala te fo soki akozala il faut sikoyo yebaka fo mema mukumba ya nzinga nkuu nani akondima mukumba wa eza mukumba munene obi ndenge natambola kuti batumusi bakobambanga mabaka koko nayo mutasala likambo mais nzambe aza nanga alors nabandi bomoni buku yango oyo babengi Mazamansaki naso kotombola yango po bomona longola lulu longola beaucoup de Mazamansaki yangoyo, c'est-à-dire Mazamansaki yango la couleur verte seulement. Mazamansaki donc langue ya vert. Mais beaucoup de Mazamansaki ezali modèle ya buku oyo ko tikala. Mais ezali nango buku te, ezali semblant ya buku. Mais makambu déjà oyo kokota kuna eza déjà na kati ya archive oyo kokota na kati ya buku oyo tobanda ko utiliser ya bikeke nyonso tu bevenema nyonso ya minene ke bana na biso banyoka makalisusu soki bake na musée baconsulter yango batali date boy ezaka te ngana comme
yo pe kokoma ye pe akokoma tosangisi yango tosala buku ya Mazamanzaki oyo moyindo askomi batali yango pena malamu bayebi ke bandimi livre wana ekoti sikoyo na kati ya Mazamanzaki oyo etali makambo ya bokonzi na biso bonzambe na biso nde yango wana buku dia Mazamanzaki yango alors oyo eza nango sembla ya buku elembo po to olobake buku ebandi sikoyo todi totika makambo bakobelaka biso po nyonso tu soko ke na mise ya televirel okomona buku oyo moyindo akobate bango bakomela biso histoire bacherchere na biso mpe soki bake kuna bake kotala mese Van der Bosch akomaki alaye kolakisa biso lisusu ezalaka te voilà nazokofongola buku ya Mazamanzaki bakomi nini 1921 2021 ekeke ya sika mpona mboka Congo elongo na Afrika na bandi bose gene te ba journaliste mpona kose déplacer po bato fo bayeba bamoni nga nazali artiste Papa Kimbangu apesaki a vision na matérialiser yango biloko normalement soki to silisi bangengenge mbule koya il fallait to bengisa bakonzi nyonso tu ya mboka nalakisa bango napesa bango exemplaire bayeba tina buku oyo kozwa temps ata mokolo mosusu ya masolo bongo tosolola mpona tina ya buku oyo me boyebi deja ke buku ya Mazamanzaki ezali na bandi nasukela kaka wana po tokende mpona kolakisa biloko meme mwa biloko ebe boyebi yango oyo yankoba na kati ya kukiele naloba nkobya ele na temps ya kozonga voilà na makambo tokoyeba ngo mokolo tokofungola mangengenge officiellement po tozokopresente kaka misala ya mangengenge eloko oyo yango babengi nkobya nkolo lubuki kayo moko te akofongola ngo ngai kaka nde mutu akofongola ngo soki bokoti na kati ya kukiele bokomona nkobya nkolo lubuki kayo eloko oyo baluka nanu te depuis des années des siècles bakoko nanga batika yango esika nga nazali mutu akolo nakunda masango esika wana nde bakoko nanga vulumuna descenda oyo bayaki po tozobotama pouvoir elandaka toujours succession ezalaka koko vulumuna azaki mokolo ya Kimpavita bakutanaka na mama Kimpavita avakende kokufa esika basololaka na ye nkobya nkolo lubuki kayo eloko oyo komusa moko te afongola yango nga moko nayebi biloko eza kuna nyonso tu nga nayaki nango me nakolobela ngo nanu te me na buku kukiele nakoma yango pourquoi eloko oyo kofungama te me ekofungama na mokolo oyo nga nakoloba mpona makambo ezalaka nde boye ezalaka toujours matondo me na mangengenge mokolo bana bilaka bakoya bokoyeba kosala nango nga naza koluka fongola oyo naza kozela na refizaki liboso fongola liboso mutu moko ayaki kolobi elakisa nga fongola fongola yango oyo oyo Papa Kimbangu yango te ngaki fongola yango po Papa Kimbangu akopesa nga fongola kati na ye pona makambo nyonso toefunga matondo nakukolongo
eloko oyo euti na Guadeloupe. Le na bandaki ko-invoke na cimetière ya bandeko na biso batangamaki na Boumbu. Papa Kimbangu ya Liputa alobi nanga belela milimo nyonso tu wana kende na aéroport kotya bango na kati ya avion. Sabi aéroport eza ya omoni aéroport te ya bilandanga. Nga nazolanda ye liboso nga na sima na moi vers ba 11. Tokei wana namoni eloko yango ezaki bo. Oh, libanga wana. Abinanga wana eza avion. Eloko wana. Belela bakota nyonso milimu nyonso tu ekende na nkamba bakota na mise. Oh. Eloko wana. Ezali avion. Nakoki kolongola? Ngunza tangu mutalaka misa molimo jala. Bino bokoya. Tanga date oyo. 1836. 1836. Mulangi oyo. Eza na valeur ya $400,000. Ezaki na mise nde na keleke ntuni Kongo yo. Ezaki kaka 3 balongoli moko etikali mibale. Président moko na Afrique azwa oyo bakoko na biso bakufela manani oyo bango izina liboso esalamaka mpona whisky. Voilà. Yo whisky oyo esalami na traditionnel bapesa ngai. Voilà. Euti na Guadeloupe. Soki mpe mutu oyo alingi kotanga kotanga. Balubola tanga ko. Nani alingi kotanga? Ezaka balubola tanga. Tanga. Ezali original. Ezali bililingi po boko bimisa ngo na internet mokili mobimba bakoyeba bakomona. Oui. Mulangi basukali ole babandaki kosala kana sikre bato baza kokufela na bakoko na biso babruya bango na kati ya machine. Ouais. Babruya bango machine abiyo za teti ale bakotisi yo na kati ya machine babruya. Ale babomba basikre ngo ngana bapesi nga pake mobimba na yaka nango pona souvenir ya bakoko na biso bakufa. Ezali pasi sala ngali pasi. Sikre ezali. Esali basia. Ndakisa bato media. Ah. Nalaki sina ne pona bino bangunza bomona botala. Hein? Voilà. Na Guadeloupe. Voilà. Sikre ezali nzete na kati sukali soki na bimisi yango. Omoni yango ezali makambo esengo bane ko tobeta maboko. Tobeta maboko. C'est bon? Nakoki kotika. Oyo nyonso ezaki na musée. Balongoli yango na collection musée bapesanga ba témoin bazali oyo tozalaki accompagné. Abi président moko ya Afrique to Europe azwa biloko nga nazwa moko te. J'étais le premier nazwa bénéficier biloko. Si maman va mindele bapesa kayo bien. Bango moko te. Après ba regretter kasiku. Bango moko bapesi yo. Il a regretté. Pourquoi tu pesa ki wana c'est déjà trop tard. So attends que nani oyo bango moko bayebi. Bon attends que nani. Bango moko bayebi. Hein? Voilà. Nakenda ki kuna na Guadeloupe
bayambanga na tapis vert ba image ezali arrivé antino Congo na Guadeloupe so bobeti na YouTube bokomona ngo ta mususu bokanisa ngai bayambanga na nani voilà matondo mingi kuna ngonga pomo lile zokota matondo monto betele maboko ko baye oyo eza biloko na biso oyo bakoka na misala ki bazongisi biso ya kola sa pete mutu mundu pe azaki mayele kola loposo nyonso bimaka na izini e sala kaka ipasi po meme na mele langoti ta mususu baby moni bakomi bien oyo eza vert ya liboso oyo noir asalaki loposo moyindo zoba te tokelaki deja tomibeteli maboko bandeko na biso lelo maye oyo bayindo basalaki yango oyo lelo tosalaka sute mpo na nini mpo bwana na biso bayiba yango le na koutilize yango mokolo na janvier soki bangi babieka mutu bazwi mai ya source mai wana nalakisa ngo nanu te po papa Kimbangu alakisanga mai wana etokaka bakamati mutu wana babieki ye na kisangala bakoti kisangala wana basopeli ye après ake na ngomba balobi mutu wana akomi fort azokosalela peuple makambo wana tokozongisanga yango papa Kimbangu alobaki na ngake bilembo wana nyonso biloko nyonso oyo baza koko na biso basalelaki nyonso ngana zanango matondo mingi yenga muzulu nazali mutu ya yambo oyo asimi bebe mkabana bilaka mena yaki pamba te bilembo ezali papa Kimbangu apesa ngai makambo na lobaka na komaka yango pesa na moni nakomi livre na ye pe na bilembo ba dossier mingi oyo Belge akanga ya mikanda okomona ngo na mwindu tenga na zana dernièrement bazo kotindanga ka ba dossier ya administration inazana Ok, matondo mi papa yebise biso moke le 20 wana nini relancer koloba pona peuple congolais le 20 ngai nde nazokoloba ngai moko nakoki koloba te bino nde bapatisa foko sala pe bisala na bino soki bolobi ke makambo wana efanda te bomemi mpe ngambo o eza mokumba o mutu oyo azoloba sa micro na mutu oyo azoloba na haut-parleur bakoyoka mingi mutu azokoloba na haut-parleur alors le 20 ezali bokende komona maye oyo papa Kimbangu alakelaki biso oyo bana bilaka basali misala ya bana mais ezali ouverture te ezali tozolakisa misala ya bana bilaka po lere nga na yaka mbula kuna elekaki papa Kimbangu kiangani na nkamba alobike ekoti oyo bankumu balatisi yo po bankumu mpe bamemanga na nkamba papa mutu oyo tomoni toyebi ete maye na moto tala na molimo na yo bayebaki teke nga deja nakomaki deja na nkamba nazaki deja na papa nakota deja na papa Kimbangu na nkamba papa Kimbangu kiangani ayebaka te abi boyelinga mutu oyo bolati ekoti ya ntino oui ambo mais euti pa na bino moko bankumu bolati ekoti ekasi ngai mpe naza na ekoti mosusu ekolatisa ye oyo kaka bino bolatisi ye yango bana bolata pesa ngai ekoti wana napesi atali ngai ngi namona misala na ye ezaki le 20 octobre jour ya le 20 yango na nzela bana bilaka na pati ya date wana ekoki toki tolakisa misala ya bana bilaka oyo basali mpona libération ya Congo mpona Congo ekangola mpo eza na condition ya
yango sikoyo na esengaki namema bato ya bililingi na quelque poignée ya ngunza bino bato ya bililingi bofilme po misala ezokocontinue ti na janvier 2022 tokosala ouverture ya site wana nde yango nasengaki bato ya bililingi tokomata kuna le 20 na tongotongo po après soki tokiti toye na population tosololi na bango tolakisi bango le lendemain soki mpe na pokwa bino bobandi kolakisa makambo ezaki na ngomba po bato mpe bamona ngo bayeba makambo ezoleka na Congo mokili mobimba bayeba yango matondo bandeko tokanisi ete bosili komona maye esengelaki bomona tozali na commentaire te tobengi lisusu kaka bangunza bozala ebele lobi mokolo mwa le 20 octobre tozala ebele penza na mangengenge na ngumba ya mangengenge pamba te lobi nde esika ntinu akobanda kolakisa misala ndenge babandi misala ndenge bazali kotonga mangengenge pe lolenge kani makambo maobanda koleka kuna ete bakoko na biso bakoka kosepela na etinda oyo bapesaki bango na mayematali kintinu kimfumu na kati ya mokili na biso tosuki lelo nano na eteni oyo tokanisi ete lobi okosepela okomona mayemase makoki matondo L'enjeu, ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme, à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra.